ndeko moko na poto atina kambongo basombela batongele ndako basala emisala nzoka bandeko basala kate baliaka bambongo. Un jour il a décidé nakene Kinshasa natala balopangu na ngai natala soki bandeko basala nga misala aye na ndenge ya surprise ayebo mama aboti ye alambele biloko nzoka tia poison mama na ye. Un ami à moi, un beau gars, à France, tata bana 8. Aya ana Kinshasa, akundama awa en France, un garçon beau gars, un bon monsieur. Oh, je pense à cet ami là. Papa ndeka wuti na poto normal, ahekina ba yo lié ko lié c'est poison akufi. Color poison, Alvin. Quand je parle de ces sujets, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Batoloko la biso Max, batoloko la Alvin. Ce qui est souté. Ce qui est souté. Na makambo tolo bakaba média. Mais toko kufa. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi bon moninga non la poison? Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci Nabilo Nyostobozo, la Nabiso de partout. Na meilleure chaîne Nabiso, la voix céleste Nzela Lola, Eska Bonzambe, et Kitarana Loye, Mona Malwape, Namisala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakolobake, Nzama Boto Kwaye. Lisusu Pinamanso, Azo Célabiso et Dungona, pasteur Fezamisia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, et na Philo Mukwaya, Motema Bivens, de Homo depuis Londres, Pena Mama Gisèle, Luke, Motema Papa, Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosu qui est toujours dans le cadre encore informé, bien aimé. Bon, mon aki Babilili, bon, mon aki vidéo, ok. Pasteur, Bazo Koufa, na poison, bien aimé dans les Seigneurs. Solo ya kosona émission le les ebele bana nyango su bacheli baninga na bamba poisson pasteur nini akufili susu na poison na kata musique chrétien. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans les Seigneurs? Tozali na frère Max Mbenga to kisaki bonzambe na loyembo na ye et na loyembo te na maloba. Shalom l'homme de Dieu. Shalom de Calvin Beya, shalom na libota bana nzambe. Merci pour l'invitation, bien que lokola tata naza penza mwa makasi mingi te pamba te nalaki na hôpital naza na mwana na ngai ya orphelinat partage ton père avec celui qui a faim nde nazoloba baza deya na kati ya salle d'opération baza na koopere ye nabiki nzambe ya kosembola loboko na nyonso eleka bien. Mais quand tu m'as expliqué na oyo etali thématique ya lelo yango nabaki bon naya mbangu mpenza kokabola mwa moke mayele na ngai kokabola mwa moke o nzambe expérience oyo atika na biso na libota bana nzambe. Voilà pourquoi naiki obligé na ya. Ok, merci beaucoup frère Max Mbenga. Toujours na kalfiko santé à mon ndenge nini papa. Opération ezo samalelo mais atane en bonne santé. Oui, oya opération nini? Ezali opération ya hernie na appendicite. Ezali moko ya bana biso otozobokola bana nzambe apesi biso bazali don bazali penza likabu pour na biso. Alors nzoto tungisamaki nzamba sungi azali bune nazo babwe aza déjà na kati ya salle d'opération tozolika ete nzambe akotia maboko. Merci na bandeko nyonso basongaka biso na nzela ya ministère oyo orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim. Toza eloko apesa bino te en commençant par ndeko Alvin tika ete nzambe alola amona bino nzambe alola apambola bino soko olandi biso olingi mpe kosoutenir ministère oyo l'exigence ezali ebele rentrée scolaire mamwa ndako kolia basoins médicaux il faut payer frais hospitalisation. Il y a des produits qu'il faudra acheter sans être convaincu et que olingi osunga msala yo biso tokopambola kaka nzambe. Merci Papa Max, je crois que le message de l'équipe Bandeo Baso Landa Biso tokozo ngela so lisolo ya orphelinat papa tokotana na sujet d'actualité oza mikolo yo toka ba makama ba poison mingi ko tuna ditolobela ngope papa et ça justement révision mais to moni moko ya ba pasteur lisusu auto comprendre poison papa réaction no ekozani par rapport à sujet ya poison na kata église de Calvin Beya so moni na longwe no hôpital est-ce que mona na ngazali pour biso ça la différence te na bano to boti na nzoto na bano nzamba pesi biso na nzela ya orphelinat. Ce sont nos enfants à nous et ceux qui bango bazobela
lokola tata na oka kapenza malamu te esengo ezala kati na ngate so moi na longo ti hôpital na ye awa eza pour à cause ya sujet onde Calvin nazolela l'église est infiltrée de Calvin Beya. L'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bana Nzambe, Batu Nzambe Alvin, Bazo Koufa na poison. Mais non, Toroki Mawapi. Toutes les institutions du monde peuvent échouer, sauf l'église. Église eza demeure ya suka. Église eza kimelo ya suka. Ezali sika obana Nzambe bazo sangana. Toyi ko yeba likambo ya poison te. Poison euti wapi? Poison ekoti pona nini église? Tout on a émission na ko meka ko expliquer yango. Lobby de Calvin. Na kina mona classe na biso moko totanga na institut littéraire Mokengeli mobile nazali pasteur na communauté mon père munene ana Kinshasa na otanga kombote na tuni mama boni papa commanda bando benga commanda pona ki commanda ya institut littéraire Mokengeli commanda mobile nanga kotandako kwa nini mobile nanga kotandako Batiela est poison. D'ailleurs, tu n'es qu'au foot là, Tobima na au foot là, Tozonga na famille, na belle famille, mon bal a tambola raté, mon bal a comme inconscient, donc ça ne va pas. Moi, mon kena zaï na ngona lobi, ndekonanga soit contribution na ngai yangoyo. Tayebi singa lisusu, ndeko Max. Au moniteur bana koya ba reportage l'église na biso pasteur wana financier o bana ko pesa bino mo eloko ye akufa pe na poison oh Alvin na olela nazo kanisa mwana moko ya 4 ans kuna na este azali mwana ya église na biso ya communauté na biso mwana 4 ans akufa kuna à cause ya poison. Combien de pasteurs, combien de bien-aimés, moi qui te parle, dans cela des gens empoisonnés. Ma femme, toi tu connais les dossiers. Akena même na goma pour se faire soigner. Et les lotikana ba cicatrice chaque mois. Il faut zongaka pour le traitement boye elle était mourante tant a commis na goma mais comment yo za vivante yo koye ko zalate degré à poison oyo et otindengeni oh mes bien-aimés dans les Seigneur je pense à ce pasteur en Afrique du Sud ba bengisa ke côté dans une église après côté ya pasteur Lela Koufa. Combien de comédiens, artistes et comédiens boni, bakoufi na poison. Oh men bandeko. Pourquoi koboma moninga na poison? Nazo kanisa ndeko moka otaki poto. Aye awa na Kinshasa de Calvin Beya. Jalousie à bateau. À quelques jours à kozonga na poto. Batela ye poison. Akufa. Nazo kanisa ndeko moko na poto. Atina kambongo. Basombela batongele ndako. Basala misala. Nzoka bandeko basala Baliaka bambongo. Un jour il a décidé nakene Kinshasa natala balopangu na ngai natala soki bandeko basala nga misala aye na ndenge ya surprise ayebo mama abotiye alambele biloko nzoka tia poison mama na ye maman abotier comme basala balia bambongo basomba lopangu te basale lokote tabaki ke mwana na bango propre ay ana Kinshasa maman na mbaka biloko atie poison po mwana na kufa mwana banaki ko sukola asi ko sukola ya tuni biloko zalaki wana moninga na mo père masa nzala mu biloko ya bi okelia tikela ndamu moninga ali akufi. La police obake notala nzoka biloko wana sani bataki poison ndeko sambi balongisi ndeko zonga poto akabwana na famille. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi boire moninga na poison? Na kanisi que na suite émission retour nanga pourquoi poison côté l'église et non répondre. Avant de retourner sur pourquoi poison et côté l'église, papa ndeko wuti na poto normal. Ahekina ba yo lié ko lié c'est poison akufi ya akufa ito abika ki o mama na ya chelege poison wana sikoyo ya akufa kite ya biki puisque tant ba na biloko akolia ba na biloko akolia eza lokola ngasko na yiti na ko talo Alvin ote poto oh Alvin masa nanga oyeboni Alvin tombe Alvin c'est mon ami c'est mon frère nabi dinga pe na oti musala na lia kite nzana mibilo olia na yo moninga lekimbeka nzoka biloko wana mama na ye mama moninga te potatia poison
Hier moninga na siko allié aleki mbeka moninga kufa sur place. Donc oh ndiri masto ya Cisco Squanta moninga kufa qu'est-ce qu'il y a abengi la police ye bazina biloko bango tu bakeye ba médecin ba ekandenge zala ba sa ba comprendre que biloko wana nde oyaki batela ki yango poison ende kwa samba nzambalo saliete ba voka na epe ba yaki ba sambi pona binono ba comprendre que nde kwa zala ki innocent biloko wana nde batiaki poison pona munde kona ba mwana poto wana akufa combien bakufi bana poto boni combien bakufi. Combien de frères? Moi je connais des pasteurs où bah koufi na ba poison. Je connais un ami à moi, un beau gars à France, tata bana 8. Aya ana Kinshasa, Akundama Awaz en France, wow. Un garçon beau gars, un bon monsieur. Oh, je pense à cet ami-là. J'ai encore un autre ami Lelo, Akonda, nous autres ici là, Licolo à poison, Alvin. Quand je parle de ces sujets, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Batoloko la biso Max, Batoloko la Alvin. Ce qui est souté. Ce qui est souté, na makambo tolobaka ba média, mais toko kufa. Parce que papa Maxime on a bandeko baza toujours na posa ba que ba vacances ba ko lexa moment moi ya vacances na famille na bango ba ami na bango et comment bangisa comment les camarades na wuti poto ou mela na France ko nyata nyati makolo na ya akufi na poison papa non ngalo senga na bana poto même na mutu nyonso ta est comme Imabé. Et ce qui m'étonne, on n'en parle pas dans nos églises. Moi, je pense que le moment est venu. Il faudrait qu'il y ait des séminaires, des journées de réflexion. Pour poison les lieux sous secret. Même RDC a commis premier pays. Eux ont poison. Ça, c'est un point de vue. Le pays Nabiso, RDC, comme premier pays à travers le monde. Eux ont poison. Pour Nani, Likunya, Kimote Mamabe. Il y a la Saranini, pourquoi il y a Asie, pourquoi il y a pourquoi Bazolinga ye, pourquoi avantage nyonso ye, pourquoi pasteur a PC confiance, il y a yekara sikoyo, pour un ministère ne gangi, pour biso tozan église, toyaka la awa, pasteur a ponara bisote, kara ye, ce pasteur a voyagé, pourquoi ben a pasteur Zubulungwendo à côté en église, biso ba ne tozali awa, ndengeni na communauté, il y a yekara sikoyo, bâtir représentant légal, pourquoi, yango zomo lelo, pozo côté kan église, église le alliés infiltrés, tous en bas faux frères, tous en bas sœurs à l'Ukuta, basaliers belé l'église. Papa, est-ce que vous imaginez dans la maison de Dieu? Donc, yo longono ndaku na poison na poche que ressemble là. C'est la question que moi je me pose. Oh là là. Donc, au longono ndaku na bibwa, au longono ndaku na livulu, na mbanzalemba na yolo, na poison na yo na poche. Léon na ke na poison na ke bo ma pasteur. Poison na ke nango. Et puis un autre élément y a empoisonné zanine. Tout ce pasteur le lo ya bisala sala. Ba monique makam la bango et c'est bimi. Hein? Entre buzoba na bango bimi, bantu valeur na bango bimi. Beaucoup mi ko reverser bango puisque bango bakamba Kinshasa za biso. Mais ba olimbisa hauteur. So côté na si yangonga ya de pasteur si yeso ko ya ngana bango to kuta na raté. Et pourquoi? Oh mais non. Il y aura ce que Moutobo dénoncer, même si l'on fait avec amour. Il y aura ces pasteurs qui ont là. Il y a un message qui vivent en manipulation, un message qui vivent en escroquerie. Alors, quand nous disons que nous sommes en poto et que nous avons un problème, au bengi pasteur, alors assemble la pona yo exigeons bongo, boya. Il y a aussi pasteur dans l'Ingayo, parce que kosi bango, na ba $2000. Il y a une sœur au Canada, ba les $3000. Pour la prière, il y a ce que ces pasteurs la raison va pasteur ce pasteur qui font payer des consultations prophétiques et que vous dites aux gens que consultations prophétiques est amabé. Quand nous disons concert VIP, au côté $10, côté $20, au maintenant VIP $50, VIP $100, VIP $150. Il y a ces musiciens chrétiens dans ces pays. Tabozo fungo la to misu. Tabo fungo to misu que kolaksabango que non conseil droit d'entrée billet VIP. Toza biso tout l'église, toza na katia salle. Koto $5,
koto $10 bote VIP $150 ou bien $100 kuna bopesi bango ba mai bopesi bango ba jus bopesi bango biso bata $5. Nous sommes venus pour la même activité mais nous on n'a pas droit à ces avantages pour biso bolbeke biso toza ba VIP te biso toza ba tout simple bango baza ba extra. Alvin, quand vous dites ça dans les médias et ba tozo landa yo ko se ba linga yo talatina poison le côté une église nous devons l'éliminer. Frère wana lekisi sœur wana lekisi a commis qu'on reverser bako bon moyen pour l'avantage na bango pour l'avantage na bango yango nzamba yebaki na Matthieu 7:21 lobi ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur Seigneur on kola yebaka. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Quoi qu'il en soit, na robomande konanga na poisonté. Ato obe ope sanga ba milliard obe ope sanga ta Belgique mobimba. To France mobimba max, to kabelo yango. Obe to bi Europe mobimba na to peso yango. Boma motu tel. Je vais te dénoncer et je le ferai. Même diable a que dans ça la montée. Papa Max Mbenga, poison na kati ya église Papa Max. Au BTP du Solomon autrefois, il y a un maman pasteur moba protocole qui est poison. Oui, je pense à maman. N'écoute comment n'ingé Malvin. Maman na coopérera na bien. Taka biso to ba reportage. Au même mikolo, oza la po benginga no kia na ngate. Je suis devenu très sélectif. Nami batela. Charge l'équipe makasi. Bano nzamba pesi. Na bano kuna tozana bango na orphelinat. Oh nzamba pesi biso to comme le quoi ba boti na bango. Tika to mi batela. Nde Calvin, maman avant na kuna maman va na mbinza. Ba kota delvo wana. Ate ki te sili. Abi sibana. Kanenge zalaka passer ate alembi. Boelanga jina mela comme d'habitude. Nzoka, protocole manipulé, protocole corrompu. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. L'ami fidèle c'est Dieu, l'ami de tout le temps. Celui qui ne peut jamais nous trahir c'est Dieu. Il n'y a que Dieu, l'ami fidèle. Tout le monde a même basi baboma mibali. Tout le monde a mibali baboma basi na bango. Moninga malamu ezakaka Yesu. Puisque maman ne pouvait pas s'imaginer. La confiance à ça on a bata protocole na ye. Elle ne pouvait pas s'imaginer protocole bana naye bani ba. Donc quand je dis bana c'est-à-dire que bana molimo bano ateli loba bana bondeli pona bango protocole azaki corrompu protocole qui trahi. Alvin nzoka bazwa soki seringue batia poison babeta na yomi baji wana ko babeta baji babeta ngoko ekota na kati mama pateye siboyelanga ji bazi PJ bayeli ma nzoka bayebaki ke bazopesa ye poison ji ezalaki mabe mama mela après moment maman mela après moment on de Calvin maman ça n'allait plus pour la maman prophétesse wana ba effet ça la maman boy heureusement maman ba meki ba soins médicaux a esimbi te bou maman kenda ki na étranger maman qui est étrangère ba soins médicaux gloire à Dieu maman na kufa kité voix salanine voix kauka ya comment la voix cassée a comment la voix cassée. Je pense à un ami journaliste moi na classe na biso pe moi na classe na biso totanga na ye na Institut national du travail social auti ko kufa un garçon intelligent mona master na wana oyebi pe journaliste je crois il y a 2 à 3 mois awa il ba bête vite fait ayi même na volant au kumba kaka bo pas comme na volant papa mutuke telemi bakangi frère ake ba même l'hôpital du cinquantenaire 3 mois yango mon ami journaliste tokundai. Je pense un ami la tala koko nandako tala kabiswa journaliste musalo mbonga balonge za na ngote surtout biso batotozana évangélisation par les médias le baka nzamba salo ngolu osomba lopango bana ndenge nini ozala mwa moto ozala ekozala ndenge me ya tonga ndako bien na kuna na mbinza pigeon ndako etikali nyonso etikali
c'est la première licence. Il y a qui chef de promotion à Bisso, à nos chef de promotion à Bisso, qu'on a Institut national du travail social. Donc on a massé 3-4 mois ici là. Donc, si je te dis que Calvin Zamba Pambola, yo pona au kundola biloko batomi balobarate. On met le nom d'église. Bagapé si là. Toi qui bana meke na bageps. Boye. Agapé. Au moins même si yo yena mbinzo. Ngana yena pondo limbondo. Ye kuna yena Mosaka. O kuna yena ayena nini? Ayetango mususu na Thompson. O yena boy. Bazu biloko na nga pondo limbondo batia nkema na nini makaku voilà batia pondo limbondo batia nkema to makaku o ya ngai bazu bapesa Alvin papa Alvin ali na pondu na Thompson bapesi kuna bon c'est comme ça biso to koli to ke ba réunion de prière wana mona bil na kada communion chrétienne ngana lie biloko na yo ya lie biloko okuna ya lia okuna c'était comme ça mais aujourd'hui ça ne peut plus se faire pasteur nyon sa comme na micro na ye chose hein etika bako mana baki etika li muke kaka pasteur ba bengo ke loteya ozela kiti na yo ba batie kiti ya pasteur moi je crois que et comme pembeni pasteur na mai na ye na papier mouchoir na ye bilo ateka tango sili. Amen, amen. Pasteur Abima Kei. Moussa Roya, bon non, je ne mange pas. Je suis en retraite. C'est votre condamné Bango. Mais ils n'ont pas de choix. Mokile komi mabe. Mokile komi mabe. Toroki me la wapi. Ceux qui même négligent. Toi qui poison à Mokili. Poison à milieu politique. Poison. Olandi biso tina église. Il est temps oh Alvin. Nzambe yoke la biso mawa papa. Alvin nzambe yoke la biso mawa. Na ngi vraiment akofuka mande Alvin. Pona ko senga mawa na nzambe. Alvin si jo poni oyo ezo lelisa ngai. Moi j'ai été empoisonné, ma femme a été empoisonnée. Beaucoup de gens bazolanda. Nabi pasteur moko un homme intelligent. Premier mandat kaka, premier mandat. Oyazi na kati ya communauté songolo pakala pasteur akufa na poison je te dis moi 4 ans le kobalinga pasteur te na moi sinae ba bomi moi na 4 Seigneur to fuka minkolo pona ko senga yo mawa maano na église à Congo Nzambe mawa na nkolo yokela biso mawa to bungi nzela nkolo ta lenge poison et continue église poison comme mot de vie Nzambe bilombe bazo kufa na poison nkolo yokela biso mawa Nzambe kitisa mawa na église à Congo nkolo Nzambe yokela biso mawa tata Nzambe kotika biso te sukola biso Nzambe tia bolingo kati na biso to linga na lokwa yo linga ki biso to linga baninga na biso nkolo Nzambe biso moto kokate longola molimo poison église à Congo poison ba forme nango nyonso Yesu sunga biso na lisunga molimo santo Nzambe ndeko azoki décision pona ko boma moninga na ye pona mabe asalaki ye pona ko venger pona likamo songolo pakala nkolo na tongo na lelo Yesu te ko senga mawana yo nkolo longola molimo Nzambe kangola église na yo nkolo Yahweh, tous la nouvelle créature solo, to vivre l'ilobana yo. Nzambe lobi ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent ta parole la mettent en pratique. Aide-nous kolo to vivre l'ilobana yo na kombo na Yesu. Merci beaucoup papa Max Mbenga. Bande obazo na biso tozo monango, tozo monango partout. Ndenge et surtout na ba pasteur. Na dans l'église mon pasteur mo batele misa ya roteya. Moninga na pasteur apese micro boyi. Azoze baye le micro na protocole na memele micro. Et je fais 5 minutes pour que pas bomisa abani côté na micro na. Biso pe na église tozaki étonné. On dirait que entre na bango pasteur confiance c'est ça du société. Mais oui, les Calvin, on peut tout dire. On peut tout dire confiance, méfiance totale. Nous vivons la méfiance totale à l'église. Mais Alvin, moi je suis un homme d'église. Tout ça, la évangélisation par les médias. Okay. Les gens se confient en nous. Mais quand il y a des gens qui nous appellent, les gens se confient en nous. N'a pas ce exemple récent. Exemple récent. Hein? Ndekwana, mon classe na biswana. Maman X, mon ben pasteur.
na moko l'église awa eza na mo amba na l'église na mo amba toza na lemba toza na ngaba toza na limete toza na matete toza na kisensu na l'église wana eza moko l'église communauté moko monene mobali na yesu kotala kaka je connais ce pasteur un pasteur beau alataka bien vraiment mobali mais lelo vandi bakoka iso kofuta ndako te azongi na belle famille lisungi eza même église ekipaka lisusu te lisungi eza te. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît bandeko na ngai, pourquoi koboma moninga na yo de yo vraiment longo na ndako na tongo na poison na poche na poison na sac opesi moninga chemise ndoka chemise otiaki poison opesi moninga mbongo nzoka mbongo ezaki na poison. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses là eza biloko ya royaume te eza biloko ya mokili totika yango linga moninga no lokolo milingaka bana ebele batikali orphelin bamama bazolela mibali bakende mibali bazolela basi bakende mpona nini mpona poison ozoganye nini mais bien aimé tango ozoboma ndeko no na poison ozoganye nini biso na Kinshasa toyebaki poison te eza culture na biso te depuis un certain temps ekomi kaka poison akufaki na poison batielaki ye poison pasteur akufi na poison frère akufi na poison tata akufi na poison na mosala batielaki c'est chaque jour lelo moto nyonso akomi miel na miel toyebaki même bamiel te moto abimaka mais toyekomela miel eza bon mais bien nommé nous pouvons éviter les empoisonnement on peut l'éviter quel que soit mabe moninga salio pourquoi ça ko éliminer physiquement pourquoi zo bomaye talabana batikali amike papa kenda maman kenda papa zo souffrir bana bazolela et jour matanga pe oyepe oyepe na matanga wana boye kosala pe ba condoléance toza ko inviter sikoyo bat église na ye toza ko nduka yo moto tili poison boko samba liboso na nzambe c'est que non aura semé le moissonneur. Papa Max Menga, est-ce que tu as sa confiance dans banane parce que papa c'est dans le protocole na ban oba qui va sa confiance comme on a protocole mi balé ya baswana qui côté la pasteur poison pour que akufa papa pasteur akufa ba tcheli poison skoy papa pasteur balon aussi c'est ma protocole ou comment? Non, il est en même émission salio. Il faudrait qu'il y ait des émissions comme ça, sensibilisation. Ça, c'est une bonne émission au Sali. Mais émission, c'est les zala. Pour nani ko sunga bato. Ils ont le col comme ils ont quoi campagne moto sala contre virus et poison au côté quatre l'église. Alors, on a le bakaete moninga malana plus exemple. Maman zana poto. Hein? Maman non ndekwaza na poto. Atinda kambongo awa. Batongela enda. Na famille na ye na bandeko na ye mais ils ne l'ont jamais fait baliaka na bango la wana ndeko poto ya bila si prendre bango na ke le retard si réellement basala musala akoma boye et leur mo esali basala na bango te et maintenant le kabe ke ndeko mwana ye bana ba telepo bana ba monter mécanisme stratégique cabale ya bon mwana bon c'est la famille babi non malamu kato éliminer physiquement. Mais famille naïk, donc c'est pour dire que l'ami fidèle, moninga malamu, et ça n'a aucun yesu. Tout le monde a basipé au ba manipula bango ba boma mibal na bango. Bazali, tout le monde a bana misala. Au ba tela ba patron na bango poison na biloko balié. Et puis poison le zakaya, ya biloko ko liate. Na papier mouchoir net yebo, papier mouchoir. Ba roti a peu poison kiti. Ba roti a poison split. Na portière ya mutuka na bona la stratégie satanique au batazo sala même na mbongo ba otinabi moko akufaki a partir costume batinela costume ya lulu costume kitoko njoka costume on batia ki poison costume batia ki poison ba ver na mama au même lelo batebele masange comme so azomela pour ba melaka soka linga se déplacer aussi article sous verte au sala tout à vider à kei ko se soulager
Tout le monde combien bakufi batie masanga ba verre, combien bakufi bongo. Alors ngana kani c'était pour répondre à votre question, l'ami fidèle za nzambe. To kangama na nzambe, to linga nzambe, to tiela e motema. Mais lokola bato ngala kama ka chaque dimanche l'église zotonda. Ya ngana no ba kokende église le but était mutwana zali chrétien. Qu'aucune église ne fait pas de toi chrétien. L'église zotonda et ba pasteur et bazo sepela. Naza la 4 qu'il te paranga, naza 10 000 membres, naza 30 000 membres. Mais la question que moi je pose à tous ces pasteurs, vous avez combien de chrétiens? Vous avez combien de chrétiens dans l'église Nabino? Pour moi, je vois mal un véritable ambassadeur pour Christ. Je vois mal comment un enfant de Dieu régénéré, restauré, quelqu'un qui a connu la nouvelle naissance, avec la poison, non, mon angoté. C'est la valeur du royaume. Tozongi sa valeur du royaume. Otoyeba ke à l'époque tozemba Yesu azali awa, Yesu azali awa. Toyeba ka makambo te. Na moment tozo sambela kaka na bambonda. Alvi na moment bambonda. Tobeta ka bambonda na l'église. Tobeta ba siffler na l'église. Tobeta bangongi na l'église. Totongi ba immeuble oya toza na ngoli lote. Papa, il y avait une forte onction dans l'église. Toyeba ki makambo te. Toyeba ki makambo te karaboye Alvin a peso papier mouchoir au saleli. Alvin ne pas nanga fufu tolier. Na tinele loko, mais le mto okabele loko so banga. Obi ki bato belé biloko bato musu ba pesa ba cadeau bato asela ngote. Même na ba mariage. Même na ba mariage, combien de bato ba dakuta caleçon na règle. Quand les sont pendant la règle, makila, bien emballé, combien il y a un million de babaté, cadeau non emballé, où t'as pour l'année? Bandoko belé basu ba déception. Ou moi cadeau à ta caleçon une zuluka, bien emballé. Bato belé ba mono makambo. Donc non ba ke lelo. Kosambe la solo ezate. Yango senge ba te ba changer ba maté na bango. Tout changer télé ba manga ba ko benga l'église bi ba teme mingi na mona kana ko lobela ngota ba teme no so mule belé ana ba banderole ngana ko lobela ngote église ba lobela ondeni bango moko moko ya ba passer à dénoncer bango ke bango mo ba passer ndé bazo bomba pe mingi ko ba collaborateur na ba pe ba proche ba o ke ba na ba en conflit bango mo bazo bomba lo ba ya ko lobela sud comme poison ndé. Mais tu as raison papa na lobi hein, mais poison en église. Biso église to boma na biso na biso. Et pourquoi écoute? Mais écoute non, on n'est pas ça bateau mingi na bi ba faux frère bazan na l'église. Ba faux frère bazan ba faux pasteur pe bazan na l'église. Ba sœur le côté bazan pe na l'église. Ba envoyer diable bazan pe na l'église. Mission bango ngwana. Ce ka ko lobby loko yo. Plus bon bazo bandimi loko la ba produit loko ba marchandise. Et loko ezo baby s'intérêt na bango. Et loko zo mieux avantage na bango. Alvin faut pika. Ba lukayo. So bakokoselo makambo bayi ko montelo kabal bayi ko montelo scénario bato musu ba a violenter mona moko 8 kingala musu peza musu za pe ba kabala ba monter loko moko ba lukio par tous les moyens bazo soyote to simbisa e touche ebele ba koti ba prison awa musu ba rotindelo ba policier ba criminel plutôt ba policier to atino ba criminel ba beto masasi ba boma su ba lukio na ba stratégie na nyos ba ziote ba rotine ba kuluna ba criminel ba kotela yo ba sasa ba boma yo. Ça se passe le na l'église. Combien de gens ne nous disent pas faites attention ba pasteur wana ba sala ramasse quitter ba pasteur wana ba sala ramasse quitter. Oh je pleure pour mon église nzamba o kelabso mawa nzamba o kelabso mawa obito comme na monde keba donc olongo vraiment na poison na ngatu na question olongo na poison na ndako na poche aucun ngoti na église aucun na église conscience ezo salate obomi pe muninga na yo obo likambute bo continuer ko sala bino ba obozo sala ngo pour nous sauvegarder ben terrain na bino pour ba simbi ben terrain na bino un jour nzamba reverser bino. Est-ce que comment c'est ezo de kelanga papa un pasteur
un enfant de Dieu oteya oyebi nzambe molimo mosankati no okeno ko moninga no na poison baza sous na molimo sans touté tozan ba professeur à français lelo baza na église na c'est un peu ce expression pour français zani bato ebi français bien até la Bible déclare Bible tatolete onction za la isusu tellement ba dégâts les qui trop onzamba sert à longo l'onction nzamba ebele nzamba longola bango mafuta baote ya Bible di manière mécanique comment ninga nga bana otang sema tang sa soute mais so pese nga crée quand la 3e année littéraire awa na mokengeli na otangisa na ngai pona nini etikala nga na mutu eza makambo nga na yekoli na classe na université balakisa nga ndeni batang etikala nga na mutu na yebika ke dena na 4e littéraire awa non tant que ça bango boy donc et belé bazote ya Bible n'est pas français à expliquer la rentrée de classe les jours de la rentrée les élèves débouchés de tous les côtés les anciens se saluaient joyeusement les nouveaux dépaysés hein tu vois autant que ça n'est pas français autant que ça peut y aller français linguistique na hyper noir à l'époque institut pédagogique autant que ça n'a pas battu abine Bible pour le côté il faut un thème lequel va passage biblique aux quelques éléments illustratifs donc il y a des gens qui prêchent comme ça onction ezate yango ba koti bikota kota bisimba simba pour onction enzuluka yeso sa bi onction c'est kufa ezate yango ba kona bisala sala. Merci beaucoup papa Max Mbenga bande bazolanda biso papa concerne nino ko pesa na bango o balande mission balande mission de Calvin maolila ngano toza bata média bato belé babenga biso ba expliquer biso belé bazolela likambo poison yo et commissariat pour na biso et commissariat même pour bandeko baza na poto yo mande comme ça na poto ya bombani na ye azongi pe famille yebité boga malata zalaka malata yo vraiment ya oti Londres benga biso te malata zobanga na ye aya tikala akombe bana poto batikali awa o bakundi bango awa ayaki na otala famille yo zwa apesi pesa sungi pe mais malgré ça li bango likunya ya baninga bateli malata poison ba malata bandeka poto belé bakundami awa bo ane to na Kinshasa awa dans l'histoire de la comédie aux Oyokara, tel va couper na poison, tel va auto télé poison, auto comme bien siko. Oh, je me dis mais ils ont sous normalité, tout le canine, sous mon ingazi, pambola nzambe, ngana pambola nzambe pona bato nzamba tomboli, pona bato bazui. Zamba zo lokumu mais lokola baku naka fidèle na poste non c'est la pétananga o apesa bilaka zala aza fidèle sur l'onde de Calvin na mati ils ont quoi match à football ngana beta 3 yo beta 9 cameraman zo beta 8 avina tebi o monate batuto sepelaka wa ça va ta yo tebi mais passe au take panal et au take pan numéro 6 a peso passe yo tebi joie Esengo, eza équipe mobimba. Ce Calvin a matinga na pamboli nzambe, c'est la gloire du royaume. C'est la gloire du royaume. L'honneur revient à notre Dieu. C'est nous tous qui avons gagné. Non ça le sou aponani. Ata le on a bomio. Na oza batala na yo, na oza capacité na yo, na oza mayele na yo, na oza sagesse na yo, na oza ni ne pas na yo. Mais bien aimé, vous qui tuez les gens, vous qui empoisonnez vos amis, oza promotion na eta. Oza kombo na été mais bana wana batikali ba pauvre batikali un jour c'est qu'un homme aura semé le moissonnera peuple de Dieu il est temps tolingana c'est vrai ba problème est rosala mais koboma moninga na poisonté côté la yé poisonté les lozo sala sonne tel exemple pesi passer à côté une église ba benga côté ya mais église ta mort et côté a beaucoup de micro à mon ya oya passe master nae ti protocole yele micro nae c'est comme ça que ça se passe et puis c'est sous ce lingité et comme on ça la sonne alors pourquoi dans aucune église toli esika moroté to melama esika moroté to komi na keba pourquoi dans aucune église
Et moi je pense que pasteur Lelo et c'est bazali sous ne sengote bazana mawa bazana ma combien bakufi bilombe boni bakufi et l'équipe même la milieu politique tu veux qui pense pas les politiciens bazubiso to wele la nini to wele la vie éternelle to wele la nini tozo wele la nini o to ko to memi poison église o sukolo ke na poison église yonga na commence na komika dimanche hein nga dimanche na comment rolela chaque dimanche na comment rolela ah nkolo dimanche ngoyo to ke ne église mais quand na église on pour mon poiseuse ba bo mabaninga nzambe parce que to ke ne kono ko sala nini nkolo vraiment ndeko kufata na musala te avec le coup en église. Tu as vu ce pasteur qui est mort à l'église. Dans ce côté, à coup une église, bah même au poison. À ce poison l'église. Tu as été mission oyo, s'il vous plaît. Et sunganga, et sungayo, tout changer. Tout ça là, on se boumoté. Tout tika, tout tika. Peut-être que yo peut l'engo bon tout songolo pakala. Bah pese ko cop wana. Et puis il y a des spécialistes, hein. Bah vivaka na yango. Et comme ba cop na bango. Peut-être les apayo, répands-toi. So la biso émission lelo. Pesa bo mwele pa na nkolo. Tike zaleli wana mama. Olandi biso. Peut-être maman zali bon, no sala quelque posa servante. Ba utiliser yo trop. Yondo bo marabato. Peut-être oza médecin. Yondo bo maraba politicien. Yondo spécialité no yango ba utiliser ka yo pour retirer ba poison. Bongwama tika yango le bato comme banga politicien ba comme banga bopito mususu kuna te pardon comme manga kuna te toyoka rapé masolo kuna na hôpital on a okendete kuna na okendete po ba yebike kuna ba spécialité ba spécialiste bazali il y a domaine on a répands-toi. La Bible dit que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Matthieu 16:26. On peut te donner des millions Zoua, Barotongelo pe villa, mission accomplie, Baebiso, avant 4h du matin, Toyoka sango yoka, communiquer écologique et pe samato yoka, Yopo bino, vous à la calme, ça n'arrête jamais, Oebibiso, pose une bongo, non, c'est vrai, Olia Mbongo n'a jamais ne sengo. Jamais Olia on ne sengo, ma vie à Moutezali sacré. Bah, problème est qu'on peut causer. Mais tu résoudre dans le corps là-bas, tu résoudre dans le corps là-bas dans Zambé, tu tiens l'amour. Et le collier bas ça là, tu ça là, on peut mouningate. En tout cas, merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Le solo, il y a partage ton père na bana kuna bozan de. Oui, bana bazabia, Zamba Sunga Biso, bientôt c'est la rentrée scolaire. Je crois que Ebele Balanda Biso va être tout ça la évangélisation auprès des enfants en situation difficile, ces enfants que Dieu nous a donnés. Et le 7 septembre, 2 ans depuis ton implantant orphelinat, partage ton peu avec celui qui a faim. Sogolinga Msala, numéro Yangwana, que chacun de vous voie comment il peut soutenir cette œuvre, la rentrée scolaire, l'exigence c'est ça, moi et Belé. Selon que nous avons un enfant, donc Nenazawa a déjà un hôpital, à Zolika l'opération, après une mission, dans ce que nous avons là, ce que nous avons la religion pure, la religion saine consiste à aider les orphelins et le veuve. Et ce que nous avons croire dans le sala numéro yangwana rentrée scolaire yango. Peu ça selon que mon santo asimuté manao. Na ba bon sur botambo na biso pendant 2 ans implantation. Nzamba Kanisabino, Nzamba Salabino Molam. Papa Alvin également, partenaire de tous les temps, dans la voix céleste, Nzamba Lola à Kanisabino. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Contact, il y a Papa Yangwana, Yangwana Tuchenase, beaucoup en contact, et que ça bien ma casse, Bosungaba Nabiso. Classe les autres en calamité, Bamisu Bazobela, Kozang et Loko, Yakolia Peya Komela, Tozali Pena problème, il y a garantie, il faut que le captage Moussous parce que parcelle au Pango qui est au féminin, Isali, Baté qui ont bien aimé, dans quelques jours, et Seigneur qui va libérer place, on a garanti dans les coquités, dans les amitiés, au Kosunga, Oyo, Bazangi, Banamiko, qui Bazonga, des sous Nanzelate, Bazonga, des sous qui chèque, qui coulou, n'a bien aimé dans les seigneurs, Zamalo, la Rokanisayo, Akobo Sanote, Bengi Papa Max Mbenga numéro na yangwana na se ekozala bien un makasi bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba ke nzamba boto poye lisu soit na masa zo sele biso elongo na en notre commandé azaïk simakamia on se retrouve à la prochaine bye.